Kombo ya IDPS yeko sani na katsa makambo wana yoza la kombata IDPS ana cameraman wa cameraman na IDPS parti na nga eza masqué na ko na za soutenir ka parti moko mena na ko lubango na ko revesta ngo buité na cameraman ki ba komba ba fils mukoko ebimi kuna na kati okomi ko benga intervention. Non écoute fan o maman infraction bon au juste loba eza to libi nini o faut payer $2000 et puis qu'est-ce qu'on a pena no résister makila na nga nzo $2000 ngo po ekende wapi po ekende wapi $, comme infraction tout pays infraction wala nde infraction bino bosalaki nde ba solo eye yanangala xbas tolega place RDC New place RDC New René Abiri le Macron pacificateur Selenda Sit Malamu s'abonner Banganga abonnez-vous massivement bientôt Kitamata Bana monde entier Bana Dar es Salaam Bana Kin Trace RDC News Bana Poto Information à source sans parti pris s'abonner Moutoua qui mate René Abiri Banganga le défenseur de la presse Trace RDC News Bassi Balala Ex-Bass. Merci bien, trop chers fidèles, amis internautes, abonnez-vous massivement sur Trace RDC News. Aujourd'hui, nous sommes là, votre humble serviteur René Abiri, toujours autour de l'actualité de l'Internet. Et alors, il y a notre frère caméraman ainsi qu'un journaliste, il y a Congo France, Oapi Bautuk, aux a arrêté, Oapi Tomoni, mot d'ordre, n'a patron ya chaîne na bango Josué Didi Pumba donc Oapi a lobeleli yango na écran a pesi na la police congolaise 48 heures ba libéré journaliste na caméraman ya Congo France. Et alors ndeto zali awa nazali déjà na Newman Oapi azali parmi ba victimes o bakangaki na victoire pour Oapi babandaki ko sala musala na bango o zali musala ya presse Oapi ezali koloba matina bakonzi ya mboka la liberté de l'expression. Là, j'ai dit un très grand merci à ma chérie Lydia Kapajika. Pourquoi pas dire un très grand merci à toi, vraiment, ma chérie. Je t'aime beaucoup, celle qui contrôle. Merci à Paola Schengen, Kilo à Londres. Merci à Cornelia Douci, Givenchy, Kilo à Londres. Motema ya Floris Aombo, Givenchy, Motema ya Emma Molicho. Merci à toi, Maman Chantal et Mampouya, sans difficulté financière. Merci à Myriam Mokonzi, Maman Nangai, Maman Fifi Lukala, Bazolanda Biso partout dans le monde. Nous sommes là avec Newman. Newman, bonjour. Bonjour, bonne santé. Santé, ça ne va pas. Ouais, déjà, on en a déjà, ça ne va pas. Bakanga Kyo, Batutu, Bamoni, ba image, na télé. Et alors, est arrivé dans le Bakango, on a victoire. On a bossé combien de jours? Bon, tout ça, il va jour, tout ça, il va heure. Mais tu vas vraiment menacé, quoi. Tu vas menacé. Après que ça a menacé, la santé malade, nous sommes autres. Et puis, les policiers n'ont pas ceux qui ont joué, la presse, la bongo. C'est-à-dire, nous sommes menacés, à bout de la caméra, nous sommes menacés, à bout de la. Azwa carte kaka mususu donc il a évité consigne en utawa pe za que faut botola na nos caméras donc à chaque fois ceux qui tous menacé na événement moko boy na terrain souvent biso ba caméraman hein nde tozalaka
trop menacé quoi parce que caméra ils ont ma beaucoup na yo yonde aux ana image donc le monde wana parce que imaginez plus de 5 ya ba costaud que yo ba lingi yo bazo menacé yo pe aux autres que matériel la bato musala oko livrer en côté aux appena moi si pembeni il faut luko ye parce que opposition moi c'est ça qui ndeni donc et ben singa pe sur ça musala mais to continuer quoi. Voilà, est-ce que c'est la première fois ba kangayo ou bien ndeni? Ne kangelo on dit première fois. Souvent ba yaka na kangeli mususu ezala, ya ba ka ba viol, ya ba ka ko kanga ba procédure musala, ba ka ba viol te, ba procédure musala na cadre ya musala première fois quoi, ki ba ya ba menace. Souvent ba yaka na bango, so se présenter biso to chaîne na monene Congo France, to ça structuré, to présenter ki bango ba biloko ba senga ki biso. Parce que et loko bango balingaki ba yé ba kaka toujours développer ce génie en cours de route. Est-ce que ça vraiment infraction beaucoup quand la presse? Voilà. Donc et alors ndeko na biso Newman balingaki ba yé ba sujet ni obande kolobelela mais bobande kolobelela toujours marambo ya mboka to bobande kolobelela marambo ni. D'ailleurs bato bako ba abonné à Congo France na bato baza ya bato nous bazo talo dans le monde ceux qui batali émission au ba mona vidéo tout ça les aki na Koweït tout ça na ba génie to na ba génie na kata Koweït to na ba savant même to na ba to mayelo yo em susu abiri soki ba yebi soki muto yo azaka Congolais ndima te imaginez que téléphone mwanga na emso pendant 6 mois on comprend au déranger un chef on comprend donc téléphone mwanga na pendant quelque temps mais est arrivé pe comme on a muto abongisi yango a réparer yango et l'équipe et téléphone il faut ami ce que tu fais qui na bureau na biso ndenga to créer ba sujet to boule non cette fois-ci to côté là ya na Koweït to côté na kati wana to sali émission to la kisi ndenge ba préparateur ba réparateur à téléphone ba tout tant to vider ce que to bimara na prince wana pour que to soit moi 2 3 ebika na YouTube to za exiger minute donc fallait to coxer nombre minutes oyo YouTube a exiger biso et to les tantôt Luka tout 5 mois 3 personnes pour que bah tout ça l'annonce et des annonces plutôt tu comprends était 3 hier mois en tennis civil bah hier oh tu comprends était 4 oh ce que tu voulais na 4 beka ba c'est que ba ya ba la la G ndeke ça là ce que la suspecté qui bango à travers mon quoi ça qui ba téléphone mais qui na l'autre je crois que tu na image na biso Congo France na joie qui na suspecté qui appartient on a moni ce qu'on a téléphone et belé on a suspect déjà na ici la fille tourne tourner na Nicole bonne guérison parce qu'il est pas belli na c'est où il a suspect tout est bella na kati tant na kati bo monsieur présentez-vous la formule la stack na mis carte la qui biso papier na bino autorisation ba nini exploitation tu suis papier te présenter bango après au senga qui trois pas nani ah papa mais tout ça déjà na biloko nyonso ce que tu koyo senga sur droit donc déjà droit na biso yango et comme penza marambo benda ce que et comme le quoi moi guerre moko entre nous na ba coopérer ya Koweït mais ce que le bébé qui comme parce que ba coopérer Koweït ba bi ya titia lobaki le peuple d'abord vous comprenez ce qu'on appelle le peuple d'abord on appelle la carte yo le peuple ngape peuple ce que baba mona ko livrer ndia lo quoi peuple a gagné kakati vous comprenez ko livrer ndia lo quoi peuple a gagné kakati ce que mbila pe alinga ko CDT ce que les mal les aki nini ceux qui va gan tenir banga za bien mais baza tsiko ya tenir civil liti mususu ko liti ngani aba mo nga lati liti mer on pa ya bora mer na mo sina ngana lati vous comprenez donc mususu ba lati pe ka bodi ndia mer mo sina ndia mer aba vous comprenez donc yebiga ah ce que comme bien boza banani bo se présenter ah se présenter au bureau D ah mais to yoka makambo evidaki mais ndeni ba bureau de yango bazo toujours ko continuer to keti na bureau mo na biso to na makambo ebele obongisa on prend déjà Félix Tshilombo Tshisekedi a eu pouvoir makambo ko bongisa ndengo lobia ko bongisa mais déjà tu sais déjà mibeko état de droit et alors bango baza en tenue civile to mona ki mokonzamba ko telemela makambo wana ke mutu en tenue civile ako kanga mutu il faut ozala na uniforme. Il faut un uniforme bien sûr mais ba obis to mona ki ba kanga ki biso na ba tant ba longoli biso na souciette wana ba mima biso na district
bango nyonso bazalaki na uniforme te, même la personne tokutaki na kati ya bureau wana azalaki na tenue te, donc nayebi te. Voilà. Et alors même moto beaucoup taki na kati ya bureau azalaki na tenue te, mais ndeko Newman babetaki bino to bozwaki baagresaki bino to ndenge te soki tolobi babetaki biso c'est faux, wana nakokosela bato makambo te na chrétien, mais bobungisi pe eloko te na sisa komenace ezalaki pena menace par rapport ya Koweït botourner place publique nde tozalaka boye toya bastar déjà, même ndeko azofilme donc yo kolinga te ye bato baleko bamonaka bamenace ye mbala moko moto moko aye azomenace ye ayebika asala mosala na ye, donc ntango osimba micro na balabala oyebaki oza protégé na bango na public po public bayebika ya presse, donc siko bango ntango baye fallait baye d'abord de 1 na tenue, de 2 to président bato baza wana bazomona ke biloko nyonso osengi bango barépondre positivement, sikoyo batuni bango bozomenace bolingo okenda bango mpona nini. Parce que ça a expérience, makambo les kakanambo na biso ya bureau 2 tout ça, donc na habité. Voilà. Donc ça une expérience. Et alors ndeko Newman, et là on ignore senga na bakonzi ya mboka, mais avant de répondre à la question na toyoki ke no basenga kibino montant moko ya mbongo ya dollar, basenga kibino combien? D'ailleurs je remercie le colonel en place au district wana. Combo na maîtriser bien te batonde ba maîtriser mususu na pese vraiment mbote et c'est kazali tant ba memi biso, imaginez un colonel là na bureau climatisé et place na zaki flatter na mon pembeni na photo ya atia photo ya ba journaliste et la dit waouh on prend à comprendre que dans ça na maboka muto malamu ozo comprendre. Na kope no desa le babi petit. Mais tout le monde sur internet ba sengi bino $2000. Voilà yo kanga la 6 te. Mambo yo ya dossier monga na rosa misango te boki la biso ga donc ya banaliser ngo déjà boki ndi pa ya OPJ moko wana bosala ka bosa ba formalité ana pourquoi dia bokutia abatika bino bokindi. Vous comprenez? Après quelques minutes, tu pas OPJ wana. OPJ wana siko muto tozaki na moni menace ya Koweït wana yende muto siko ye muto moni siko kaka aloba atia siko de fait kaka azoloba so tia commentaire. Oh aza combattant IDPS. Oh alobi aza basa bato ba publier ka mabe ya mboka. Oh boy oh siko commentaire wana nyoso ça ni ebe sa CV. Vous comprenez? Titi un tabou. Allez. Et comme pena que oh et comme on sérieux par rapport à commentaire combo ya IDPS ko sani na katsa makambo wana yo zala combattant IDPS ana cameraman wa cameraman na IDPS parti na nga eza masqué na ko na za soutenir parti moko mena na ko lo bango na ko revestir ngo buité na cameraman ki ba komba ba fils moko ebimi kuna na kati okomi ko benga intervention. Non écoute papa moni yonde toza yo ta bakanga kayo bakangisa kaoti tant simba répertoire na yo. Comment on peut penser à bateau yo sungati nga fils moko na filmé plus de 3 mois avant pouvoir avant que tu vas au pouvoir ba propagande ya président ba émission le peuple gagne nga on filmé ngo on ça gratuitement na site ya bateau ya vina nga mo silencier mais mon on sauver fiona on comprend na on sungai aujourd'hui ba kanyinga la première personne faut na interpeller les avions andeni ko tonga ba bulinga. Oui, tu as battu mais oui, à l'objet, à cameraman a passé colonel, à partir de colonel là, c'est bon que ça va formater pour bâtir cabine bouquin. Donc il y a été qu'on a se présenté, on a combattu des personnes. Non, ma campagne a soutenu, il y a trafic, il y a trafic. Voilà. Et alors après ça, ce que Kosuka Bosuka qui n'est colonel Topenani a payé sur monter à $2000. Bref, pour que c'est ça, émission et aussi les langues. Tant que pas OPJ wana, abando sambisa parce que bon de toute façon avant tout bando samba nyonso ton limite yake non to menacer ndenge bino lobby to menacer la police na bino bon to bota na vidéo obiso no sala bando ta la vidéo batali en tout cas ba internet nyonso ya Congo France na bi ke vidéo na ekota so ekoti bota la vidéo o to lobby mama ba Koweït na téléphone wana so boyoki mama be bo condamner biso. En tout cas, personne depuis Baneli. Tisouké ça la question journaliste à Tuni Bango. Na Bango mon temps batali ko senti soda lembi. Mais soda zanga argumenté pour Kalia.
Oh ezaka mo teke ndongo relaxa yo ke loko siko pena bi mo ndongo relaxa ka ke to za ba seul monde et seul pays no monde to créer ka to réparer ba téléphone. Ah tu n'es papa. Mamuni oloba. Alobi nini? O moni teke vidéo bozo salia loko bozo relaxa ke to ça c'est seul pays au monde to réparer même téléphone de bo critiquer mo konza mboka. Ah mamuni oloba. Biso relaxa talent ya congolais ndenge ni talent congolais potentialité congolais ndenge va dit tamaloba. Donc so iloko baby déjà munela zokoka ko lemana mais congolais na miracle fuma ko so pile Samsung adaptant na Nokia. Ako so display ya Nokia tiango na Itel. Siko biso relaxa biloko wana pour que ba congolais ba même ndele amoni loko en plus so senga na gouvernement ba retirer loko wana parce que mort ekotaka na copie wana. La rekotaka. Ozo comprendre? Oui. La rekotaka. Et là, biso na biso kende la rien que ça. Moi je comme l'autre ça la même chose. Biso ni romana biso pour rien. Mais so tali tant retomber zonga ya nango biso te. Pourtant gouvernement nga soutenir au média au ça Alex ta maman na te. Ah que quand malamo ba kolo place wana on ne tenir kama pour rien. On comprend. O maman infraction bon. Au juste loba eza to libi nini. O faut payer $2,000. Ah et puis que si quand pena n'aurait essayé makila na nganzo $2,000 ngo po ekende wapi dollars comme infraction tout pays infraction wala nde infraction bino bosalaki nde balobi que il faut bofuta $2,000 voilà faut futa $2,000 parce que bofuti combien en tout cas mode de utaki mikili pa ya boss na biso je crois que Congo France est parmi les sites où bato balandaka tant que grand prêtre bengi tant que sali vidéo wana boss Didier en tout cas la travail dans la site mais première fois on a senti le wana que monsieur salami sikoyo ezasiko Didi te mto abenga batonde siko bakomo benga pour libérer caméraman et na comme sentir que oh on prend et en plus et le sous valida kinga eza le moto négligerait miki na salara na kotaka na association mo les amis de web ya Raphaël na ngako na bossa na ngako ba ina ne passé déjà siko yeko arrivé que ayeko se présenter le comme avocat nanga tant aya présenter amoni pena kombo nanga en tout cas sincèrement et touché nga fort donc cette fois-ci c'est que ba structure on photo za la kaka mais o ça bien ça d'abord ba to poto tant ba bengi wana botika ye aza cameraman en tout cas yango nde pene ça que non menace wana bon menace te mais moi intimidation on appelle et bikara yango nde ça que pouvez-vous dire aujourd'hui là na batutu baotala yo bako capter message ni na passage na yo na Trace RDC News bakangaki yo boss asali bakangaki bino donc yo na journaliste ya Congo France et alors patron na bino ya Congo France asali intervention ba libérer bino et alors message ni yokolo bana batu parce que tebi koza déjà aux bien il faut kende na hôpital aux Hollandais la moi ba soin et batutu ba Hollanda biso voilà okolo banini. Oui merci d'abord parce que le albosé zara ce que côté place monite ba boloko no bimi première chose là na faut comme sanzambe ya mi baleza qui to zala qui menacer karaté parce que toi qui menacer té toi qui na menacer na cadre musala et c'est ngona ngona mo qui menacer na cadre ya oyibaki olobaki mabe ofingaki awana nde mabe mena mizaki menacer na musala même moi c'est tango zo talanga na fier na king dilay na lusu ya nini wana na pena fier. Les moi si na pesa que lamba. Lamba a tellement lamba moi si. Alataki lambo na single na ya préféré ya tika na single a pesa ngai elambo. C'est ça. Voilà. Donc maintenant message na ngeza ki ba kolo ba site surtout ba kolo ba site ba se comporter lokola ba nani Didi d'abord ba difficulté ba tala salaire ba futaka biso na fin du mois anati. Ba difficulté c'est pour cela on a tout le monde a ça la site naï wa mon aime ça c'est sacrifier na ne loko mutu moko buya ma sacrifier mais na suko mon a tel sacrifice wana ti mais nous au moins tous en a père moko za responsable na zo flatter te nga flatter te valder yebe loko na flatter te na longa na ba site pamba te so monique na longo c'est que na longo mais ceux qui n'a remercié Pedro en tout cas c'est un père vraiment hasard responsable. On prend la monnaie qui a touché à cette opinion so sentir que place aux arts suivez ça mais na kosenga pena bato ça ba site et site ya compagnie yo za na Trace na yo Trace TV no wana e ba ya compagnie sali lobi on bimisa mbongo eloko wana
Et il faut engager, il faut assurer la santé, il faut assurer la sécurité, il faut assurer le paiement bien, il faut que l'union soit. Voilà. Ce que tu souhaites, c'est boss le dit, mais ni tu na cash na kuna, je boss à kangicho macho, et comme un nègre ya internet, écoute les miens, écoute va éviter, mais tu vas dire t'as éviter à la li. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc, si on a vu ce street kota et bah caméraman il y a internet et là on a Raphaël. C'est un message n'a vu qu'au cas à partir le quoi vous coopérater. Ah, tu coopérateur plutôt solo.